chanson ya Dadju na Fally parmi Babylon Onyoso Oebimara les 18. On dirait totikaka na yango ne ezobeta mamakasi. Ote héritier watana betobite so totikele temps na 5 jours okoka eloko ya fere gola eza na 361 000 vies. 361 000 vies. Au sentir déjà ya signé bimi na 3 jours mais eleki déjà okoyoka eloko o esalaki 5 jours déjà na ba vie. Fally Ipupa Dadju et sali 5 jours. Mais à nos grandes surprises, chanson et sali 5 jours, il y a pas mais ça déjà na 2,3 millions. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Faut s'abonner. Bah s'abonner on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko yango faut s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Joao TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. RDC International. On continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité. Nayo Mariam Batimou pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to segment with our International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Yung, les restes de l'éternel. Quand on a un message, on a Sabino, mon anana bino na ba télévision na bino, téléphone portable, ordinateur portable, ils aura poto informé bino. Donc yango wana, laissez-moi avant de commencer, laissez-moi remercier ba o nyonso ba soutenara nga, ba soutenara mosala o peut kende liboso. Donc ye penda azara toujours mon vieux Louison Ombata na kata South Africa second hand shop. Donc on a penda vie azara na moté ma meilleure vie place aux oies mi vie. Didier puis la tonton c'était mai moté ma NJ Choukari. Donc les mannequins français donc bambote na yo na ba meilleure vie na yo yango yo. Donc na bosani yo te Ricky Vidéo Solution RVS. Donc vous allez pour ça mariage contacter bango ba ko sepel sa yo meilleure vie na yango yo. Fondation Yves Ndakwanzambe, Fondation Taliba Tunyo Sowe Sungara Batu, mon qui a joué à Kakabola, on a battu donc. Et on a remercié payer mon vieux Yves, il y a Fondation Yves Ndakwanzambe, ba meilleur venayo, Mama Chichilanda, ba meilleur ve, ba Tunyo so meilleur ve na bino donc. Émission à l'élo, c'est bon, mon na ba etando ike na bino, ezara poto ça moi analyse moko muke sur ba album Nyoso Oyo et Bimaki na terrain le 18 décembre. Tout le monde a date il y a le 18 décembre. Tout le monde a commis tout na est-ce que Isa concours est-ce que Zanini to comprendre quitter dès to va quitter il faut to luka to yeba problème ninyango Isa caché bon na sima ya date il y a le 18 décembre. Nakati ya batu bachaki to mona ki Fally Ipupa ataki sorti ya album na ye oyo batu nyonso banda koze la première volume nango ebetamaki partout et yokanaki partout dans le monde batu belé bazwa kité en kolandango première volume et puis aki ko lancer deuxième volume nango abaki ko le 18. À nos grandes surprises to mona ki pe héritier Watanabe moto na tembeye pa lobaki te ngape mi ange mi démon album o batu banda kozela Ekobima kaka le 18 décembre. Oh, quelle coïncidence, Fally Ipupa na héritier Watanabe. To kanisa ke suka ki bongo, to mona ki lisusu fait rigole à Jésus de Nuance. Yepe, aki kotia mutu na makambo ngo lobaki ngape nazo bimisa pe générique nanga titre nango Okoyoka Eloko. Okoyoka Eloko o pe bimisa kango le 18 décembre kaka wana. Tovanda ki pe tokasa ke suki kaka ba omisatu wana tomona ki Karine Mokonzi la baronne
Karine Mokonzi da Baron pe ayaki kosala ba fiche amatiaki pe drapelet alobi nga pe le 18 décembre na kobimisa titre na nga kombo nango Molaso tobi date yango ekomi boye ndenge nini ekomi boye ndenge nini eske oyo eza mbilinga te pito pale te secret nini eza na kati ya date wana tovandaki lisusu tokanisaki suki bongo tomonaki lisusu Cindy Leker ye pe alobaki te nga pe kaka le 18 décembre wana nga pe fona bimisa eloko na nga wana tobi mais au juste ekomi nini tomonaki pe Cindy Leker atiaki pe nini na ye sorti ya maxi single na ye oyo pe abimisaki titre moko clip video ya titre Université tokomprenaki te tovandaki lisusu tomonaki lisusu donc bato ebele batiaki batitre wana siko telema biso toza bapanzisa yango tomonaki moyen ya kolandela bango te totikela bango temps tomonaki pe Pasteur Denis Lesi prophète Denis Lesi tokomprenaka te ye soki azalaka na nini yango juste soki totali na bato makambo bapaster atie mutu totali na makambo bapoliticien atie mutu toyaki komona ye mpe tellement monaki bamusicien ebele batiaki le 18 ye mpe toyebi te soki ezalaki mpe akota na base wana to aluka succès toyebi te mais biso toyebi déjà ke Pasteur azalaka na succès déjà mais toyaki kocomprendre te ye mpe asedesidaki kaka ke nga mpe natia kaka na date wana tomonaki ye mpe ayaki kodeklare eloko moko boye alobi ke oyo akorate na date wana ekozala mabe mingi mpo na ye donc yango wana ezalaki bongo basango ya bato batiaki le 18 décembre mais tellement toza bapanzisa yango tovandaki bongo te tolobi totikela bango temps totikelaki bango temps le 19, le 21, le 22, le 23, le 24, les toza le 24. Ndeto se décida qui bon on a mon vieux en direct de la France, donc mon vieux Roger le combattant, VO atika petit na été à chaque fois petit Kende Western, à chaque fois petit zo moi oyo. Mon vieux Roger ML ba vie nanga o batika ngate, donc to vandela ki ngo bongo to lobité. Il faut to say la ba mbatongo nyoso ba bimisaki, to say la bango analyse. Toyeba nani abeti nani abeti te mais toye ko remarquer to sali constant na kati ya Kinshasa parmi bato nyonso babimisaki le 18 décembre on dirait balbum mususu on dirait ebimaki te pourquoi tolobi bongo biso to ba panzisango avant to lobe information to bimaka na balabala to vérifier to sali constant to tuni ba gêne to tuni bato par-ci par-là nde tokoya kopesa bino suite sabino ke à propos ya boye awa na Kinshasa tomoni boye et puis toya tolinga toya na ba précision tolinga toya na ba tâtonnement te to monaki to tambola partout dans le monde je sais pas muto ko telembenanga zate partout na kati ya Kinshasa la chanson oye kangi Kinshasa o ezobetama na minoko ba jeune na ba voiture ba jeune na ba moto na ba bar par-ci par-là partout to kende to comprendre te soki ezapo fali pour pas à profiter na moto ya Daju to Daju nde a profiter na moto ya fali to moto ya fali na moto ya Daju esangani epesi bombe tozo comprendre te parce que na minute oyo chanson oyo Daju abeti na fali ezobeta makasi nazolepisa bino bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso partout dans le monde bo s'abonner na chaîne oyo nazoyesa bino et puis je les confirme que chanson ya Daju na fali parmi babiloko nyonso oyo ebimaka le 18 on dirait totikaka na yango ne ezobeta makasi côté héritier watana betobi te so totikele temps parce que ye babiloko na ye mingi tant ebimaka biso so toyebi ezora moi tant mon après 1 mois 2 mois to mo découvrir chanson ezalaka DDD ezalaka tout en noir ezalaka eloko bo ezalaka BM ezalaka donc ye toyebi te soki système na ye ezalaka bongo mais c'est que o biso to sali constant pour le moment moi na mai abunda mais to sepela ki sous na fali pour papo jour oyebimaki na un jour déjà na kati ya liste ya iTunes et puis ya ba Deezer ayokamaki 1 million de fois na ndambu na journée moko oyo eza bongo eloko ya ko féliciter mais to sepela ki pe lisusu
na petit frère na ye héritier Watanabe po tangu pe abimisaki le même jour wana ayokamaki 100 et quelques mille de fois na journée moko. Eza ba chose moko à féliciter pour baza artiste moko oyo bazo sala quand même fierté ya mboka na biso. Donc tokoko se voiler ba face te to boya bango na loyenge non. Mais to sala constant oyo to sali parmi bato oyo babimisaki likambo etali ba vie toza awa toko landela bango po omoni na lobaka mingi TV za radio te to beta masolo to tikala to sukara na masolo et puis eloko to sala so yo monike oza sir na biso te omoni ke tom suswa yana kosaki eza lokuta yo pe ko tala ngona ndaku na yo okomona qu'est-ce que oyo biso tozo lobela kuna na kati parmi bato babimisaki le 18 tomonaki jusque là na informé bino album héritier Watanabe mobimba déjà eza na niveau ya YouTube atango déjà ba audio nyonso na kati ya YouTube mais jusque là falina na tina YouTube te bazo yo kango kaka na ba Deezer na ba iTunes donc bazo kango nyonso na nkuna mais héritier Watanabe et si bayokana kina producteur na ye o ezabongo David Monso ba sopaki album nyonso déjà na kati ya YouTube donc so za poso télécharger yango télécharger constant na biso to sali to banina na héritier Watanabe abimisaki générique ya mi ange mi démon générique nango to sepelaki nango pe et sali déjà 2 semaines depuis abimisa clip nango mais ko sala sali 2 semaines jusque là générique wana ezana 559 vies 559 et 559 000 vies. Donc générique il y a mi ange mi démon il y a clip officiel au héritier Watanabe bimisaki et ça bongona 559 vies. Toloba kite to suka bongo te to landela pe bande ko mususu. To mona ki pe sindi le ke ye adiembela ki na sima ya moto ya Koffi Olomide c'est tout à fait normal parce que ça na chanteuse ya Koffi Olomide clip naye et ça lit déjà 3 jours il y a chanson naye clip officiel il y a chanson naye université clip nango depuis ebimi et ça lit déjà 3 jours na minute otozoloba et ça déjà na 457 vies il y a héritier Watanabe tote kotala et ça na 500 et quelques vies et ça lit 2 semaines mais sur le cœur na kati il y a quand il y a Koffi Olomide et sali 457 000 vies. To suka ki bongo te to loba ki to landela Karine Mokonzi po yepe amona ki place banjoko bazo bunda lobi te yepa tsa mutu nde to landela ki yepe to lobi to yoka total yepe suite na ye eza une évolution des animes. To mona ki pe chanson na ye molaso oyo abimisa ki clip officiel nango na minute to zoloba eza na 121 vies et 121 000 vies. Ça 21 000 vies to lo bara ba vérité to ko sa te yo to landa so za na ba doute obetika ba komola bango o komona bango sur le net to lo ba ki pe faire rigola to mona ki faire rigola ya yezaki lokola to ebite so ezaki matu moli to ki pe zaki kaka koluka kaka bezi so ki pe zaki nini to mona ki pe faire rigola ye pe ataki libaya alobaki ngape nazobeta okoyoka eloko okoyoka eloko clip nango ebimaki esali déjà 5 jours nalobi bien 5 jours na 5 jours okoyoka eloko ya fere gola eza na 361 000 vies 361 000 vies au sentir déjà ya sindie bimi na 3 jours mais eleki déjà okoyoka eloko o esalaki 5 jours déjà na ba vie to suka bongo te to baki to landela to eki ko suka na muto to ko suka clipo to ko suka ngo na journal lelo eza bongo ya Fally Ipupa El Rey Mago o basaki fitna daju yepe ataki ngo eza déjà 5 jours okoka loko eza 5 jours Fally Ipupa na daju be eza 5 jours mais à nos grandes surprises tomoni okoyoka eloko tobite soki eza vitesse kande na lobaki na ebandeli eza moto ya daju to moto ya Fally to moto ya daju na Fally esangani epesi bombe
chanson esali 5 jours ya pamba meza déjà na 2 millions point 3 et 2.3 millions 2 millions point 300 000 vies. Donc yango wana o ezaki ba rapport aux na mpona mokola lelo. Donc yango wana donc suite ya ba musicien na bino congolaise o bolingaka mingi o basepesaka bino évolution na bango yango wana na minute oyo. Donc tongeka topesa bino so tolobaka vérité na fini mutu te na lobi mabe mutu te na lobi kaka oyo eza na nzela o etal ba artiste nyonso. Donc quant à moi, laissez-moi remercier, saluer, to féliciter Fally Ipupa, monsieur Fally Ipupa, parce qu'il continue toujours à faire l'honneur de ce pays. Nabamboka Libanda, Tozomo Naba Mats Pokorawana, Bazoemba Lingala, et ça fierté à Kinshasa. Tout le monde a musicien belé à Libanda, Bazoemba Lingala, et ça la fierté à Congolais. Donc, initiative wana, en tout cas, Fally Ipupa, Tozo félicité pour Nayango, en tout cas, Kobakaka Nayango, et kozala bien makasi pona ko tombola toujours bendele ya mboka Congo. Quant à Héritier Watanabe, toutes nos félicitations pour notre album Oyo, parce que Koyoka m'a déjà 100 000 et quelques na iTunes disant la plateforme internet la journée moko, ce n'est pas une chose facile, mais félicitations mes félicitations na yo, continuez toujours au Koba et Ko Simba. Donc quand il y a Nekonabiso fait rigola, ba encouragement kaka, donc ko baisser les bras et sa musique et kendaka bongo tchaka mutu persévérer et ko Simba parce que et c'est Simba nango déjà. Et puis quand il y a conseil na koko pesa na ba artiste na biso congolais oyo bazola ndaka partout dans le monde, musique et sengaka unité, tozala uni, to sangana. Toza na yote ko beta lisolo mona ndeko moko boye tonda ko beta lisolo ya Gez Mawete. To pesa ki exemple Gez Mawete. Gez Mawete, il est le seul artiste congolais à part Fally Ipupa oyo a vivre na kati ya Kinshasa azwaki trophée ya Afrima. Pourquoi? Pour la meilleure collaboration. Na tout na bino sur question, est-ce que Gez Mawete soka zaki na ranking na Fally Ipupa babeta nzembo wana te na Fally Ipupa, est-ce que anazwa trophée wana? Point d'interrogation. Pour vous dire que ranking et memaka musika te, ranking et kendisaka musique et sengaka unité. Ya otoloba ba ndeko na biso ba Nigérien bazana force mrobo bakenda liboso. Pourquoi? Parce que bango bayebi sens ya unité, bayebi sens ya amour wana. Yo bazaka mona Whisky de Betina Oyo, Flavor Betina Oyo, Flavor Betina Yemi Alade Betina Oyo, bataka bwe. Donc otika la mona baote ona kwenda ya finga naleki ona zabu otika la mona bango te bayebi sens ya unité ona yango et ça la musique na bango ekendaka toujours liboso. Et loko na biso pe ba congolais photo là surtout par exemple le roi ya muke okaka ya Gez Mawete. Il faut biso nyonso ba musicien congolais to la tango. Donc par exemple mora muke ce Gez Mawete ayoka na Fally te ba nzembo wana mengazo trophée wana te. Oh, pas un trophée wana esengaki azala na bonne relation na monsieur Fally Ipupa ba koti studio ba pesani ba idée ba yembi nzembo ba sali conception ya clip kitoko et pesi bango trophée. Yango wana na opesa conseil na bino batoyo mona musique eza rando te musique soki ozomema ona bula barando yo mo comprendre te o bana o diminuer kaka na pesa exemple ya ndeko na biso Inos B talara depuis banda ko finga ndeko na biso Fally Ipupa finge tongo midi poko mais totika mona zwa trophée mote Gez Mawete respect na ndeko na biso Fally Ipupa yo wana zwa trophée pour vous dire que kofinga ememaka mutu liboso te kofinga e diminuer ka mutu au contraire yekola ko apprécier don muninga ne don muninga e ko sala ke e épanouir yo to ebimisa pe don na yo. Donc yango wana benda émission na biso lelo na yela bino analyse kaka poto meka pe ko sola na ba fan nanga o bazara partout dans le monde o bozana ba France bozana ba États-Unis bozana wapi Belgique. Donc lelo zaki mo partage wana Christian Pialota na kati ya Belgique bambote na yango yo Magi Kumbi na kati ya Grèce bambote na yango yo RVS Riki Video Solution
Luizo Ombata na kati ya South Africa second hand shop. Ye penza oyo muto nazo bwa kasiko ye penza finga bena longwa linette. Anaste la madame Fraser maman. En tout cas, merci beaucoup. Ba conseil na yo et ça sera bien pour la vie nanga. Et puis na monaki provision continue ngaye kozana boss ça za mbongo ça sera bien. Donc provision côté na ndaku da minute bana ba sepeli ba sanye sepeli ba lutte sepeli ba nzumu sepeli. Donc provision côté qui pour anaste la madame Fraser azawana. Donc maman, je vous porte dans mon cœur. Donc il y a eu moi na après ma meilleure V na yo. Donc quant à moi, je dis qui est derrière la caméra, ma meilleure V. Merci à tout le monde, merci na bato nyonso bo soutenir nga bo lembate ma meilleure V na bino. Quant à nga pour l'émission lelo na bito komo na prochainement. Je vous dis merci, bisous, bye.